Quand j'ai parlé avec vous, j'ai vu qu'il n'y a pas de quelqu'un qui prend de l'alcool, il fait tout. Raison pour laquelle je vous ai appelé devant les gens pour vous dire on vous aime beaucoup, que ça soit moi, que ça soit maman. Voilà pourquoi je t'ai donné 10 000 $ dernièrement. Mais ce n'est pas vous que vous puissiez chanter comme Wenge. Que vous chantez des chansons remplies de l'Esprit de Dieu. À partir d'aujourd'hui, voilà pourquoi à dater d'aujourd'hui, je vous suspends. Et votre suspension, jusqu'à ce que vous changez, ça sera jusqu'à ce que vous allez changer. Vous allez prier, vous allez craindre Dieu, vous allez partir sur des montagnes. Je vous ai suspendu. Si vous voyez que vous pouvez rester parce que mon souci est que vous puissiez entrer, que vous soyez utile, que vous puissiez travailler. Si vous voyez que ça ne marche pas, il y a des églises où on prend de l'alcool, où les pasteurs font l'impudicité. La porte est ouverte. Mais ici, c'est un lieu de sanctification. Même si les gens n'ont pas de belles voix, mais quand même qu'ils aient le Saint-Esprit. Salut toi aussi. Et même toi aussi. Même toi aussi. Mon fils Vangel avait suspendu. Acclame fortement pour les gens. MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote balingami, certainement vous allez très bien. Moi je vais bien par la grâce de Dieu. Bande au babolingo kana cadre actualité. Toujours na ba vidéo à même tendance. Et likamona chic. Et ezoboma église. Vidéo moi qui est virale, pasteur wale sa à punir bayembi. L'église na epo ba otambola en désordre. Toyo kana no moto na njambe bongo tozonga. Tosala analyse. Mais vous deux, j'ai entendu des nouvelles et je vous ai appelé. J'ai parlé avec vous. Vous prenez de l'alcool. Et quand je parle avec vous,
Quand j'ai parlé avec vous, j'ai vu qu'il n'y a pas de quelqu'un qui prend de l'alcool, il fait tout. Raison pour laquelle je vous ai appelé devant les gens. Pour vous dire, on vous aime beaucoup. Que ça soit moi, que ça soit maman Angèle. Voilà pourquoi je t'ai donné 10 000 $ dernièrement. Mais ce n'est pas pour que vous puissiez chanter comme Wenge. Que vous chantez des chansons remplies de l'Esprit de Dieu. À partir d'aujourd'hui, voilà pourquoi à dater d'aujourd'hui, je vous suspends. Et votre suspension, jusqu'à ce que vous changez, ça sera jusqu'à ce que vous allez changer. Vous allez prier, vous allez craindre Dieu, vous allez partir sur des montagnes. Je vous ai suspendu. Si vous voyez que vous pouvez rester parce que mon souci est que vous puissiez entrer, que vous soyez utile, que vous puissiez travailler. Si vous voyez que ça ne marche pas, il y a des églises où on prend des l'alcool, où les pasteurs font les publicités. La porte est ouverte, vous pouvez aller là-bas. Mais ici, c'est un lieu de sanctification. J'aimerais qu'on travaille. Même si les gens n'ont pas de belles voix, mais quand même qu'ils aient le Saint-Esprit. Nache pause. Et les réseaux sociaux, il y a un public. Donc, on a droit d'analyser. On a droit de critiquer. Ok? Ils ont insulté, ils ont fingaté à la lumière de la parole. Si passer réseaux sociaux, na ba yembi. Bando bache bilongi na se ba ko faire face ba ko ta la publicité. Est-ce qu'il avait besoin de faire ça? À quoi benga ba ona mupanika ninga lobika solo la ina bango. Alors solo na bango te que par rapport à conduite na bango a reprocher bango to pe 6 fois punir bango et apesi bango punition. To pas permis bango to pas vendre si bango. Il faut ça qu'on a mis sur l'église à humilier bango. Parce que Batbaza est indigné makasi. Très indigné. Moi, na papi kakol, na ndego mususu. Ces petits-là chantent tellement bien. Moi, na kakol. Tellement bien. Si qu'on a le bien. Tant on passe à Zolo Banamoto, ok? Yango na pesa ki yo 10 000 $. Qu'est-ce que ça a à voir? Pour na oboye mbabie, depuis quand 10 000 $, eza po eyembisa mutu malamu, etondisa mutu molimo mosantu ebangisa mutu nzambe. Matalana na matalana. Est-ce qu'à pesa qui paye 10 000 $ à solo? On est à un problème. Et à ma weza passé. Tout le monde a éthique. Va passer à première au soum si ça bat tout. Et ils ont passé. Comment on va ventir? Bah bouzo besoin le canaba église. Et les gens acclament. Tellement bat bazan enseigné. Tellement bat ba éviter. Bah nyon so ba on va bêter ma beaucoup. Fanatisme. Ok, bon vendre ici bango. Pour na ba otambola mabe. Ba précaution ni bozui. Parce que na logique, neti baza utile, tope baza ba yembi. Ba ça musala nzambe n'est-ce pas? Normalement, il doit y avoir quelqu'un oyo à orienter bango. S'il faut ba kotel ba mabondeli, to ba sunga bango par rapport ya et bambe ba to ba faiblesse o bazo mona kati na bango. Et pourtant passer à zolo baké. Avant d'ici on peut pas changer. Basambela bakota ba jeune et na suka na bakisi so ba monike ko simbate porte za ouvert ba bima bakende musala ya pasteur topé ya berger za la nini. Lorsque vous commencez à chasser les gens na ba église pour mutazo changer te d'abord effort ni bosali pour luka boye de batwana tala ina ba kuluna batu ba na église kuluna banana komona ba onkara ba mona ba mabete. Peut-être moi erreur to faiblesse
tant monsieur remela masanga toyoki ote basala na kindumba babimana ba ser je sais pas trop pour na beti vidéo on a mobimbate ndenge toyoki na beko tala ezana bat bazala pire que ça hein oka penza que non bo maîtriser muto se maîtriser te a obeta na bat makofi na église mais ti a changé a su conversion solo na témoignage ya mama moko songi abetsa batu mitu na église na tembe bon ba mama bazala ke ba nyonso ba yebaye aya lobi donc mama o trouble fait tellement c'était de trop passer à bengana e po akoka kite na butu passer à la linzamba ebisi obenganya poani aibisi mama oyo na tchaye na église wana pona yo pona yo parce que naza na état moko nazozela epa na yo le ye fois azala wana et puis il faut changer les na église o passer à tosi nzamba zongisi mama ka jour mama na zonga mama swani sa mutu na église nzambe aswani sa mutu na église pe na kosimba na nzoto musala berger zani musala passer zani et puis elo musu ya motuya tant besoin de la bombe va changer environnement et église de Zandéné il y a solo il y a le Saint-Esprit parce que environnement est affecté Bible zoloba Saül azala prophète était tant akuta na ba prophète a comment prophétiser environnement est affecté lelo obandeko so ina kata ba église hein bozo mona batu ba o changer te moto ayaki moi bien ma baby sous ma casse comme pire parce que atmosphère est ma bé peu importe ma terre bazotea sanctification et ok na chorale boy ba pedula et vous attendez à quoi changement à la terre parce que esprit transformateur ezate molimo oyo et bon molisaka bato ezate peu importe ata botei mate yango ndenge nini ya repentance ya sanctification au banga nzambe sans effet parce que molimo changera bato molimo ebongolaka bato eza nango te il est écrit c'est ni par la puissance ni par la force mais par mon esprit aujourd'hui ba prédicateur ebele mbango to pe makasi na kokondane na kofinga bo santo to pe bonzambe na bambebo na monoko mais année c'est autre chose. Et du coup, vous attendez à quoi dans l'église? Bazala na conduite bien jamais, pas du tout. Il y a babiloro ba ferito, batubele ba éviter et batubele ba lobarate. Photo lobango tout haut. Ok? Botika hypocrisie. Bobo on l'a permis ma binomoko. Boluka nzambe na ninga solo. Botika akosa bato. Basara na nzambe te. Bible le bilo moto za la cacher, sans que ça la révéler. Dans les jours qui viennent, quand ninga va venir exposer, to remona. Yes, ouais, à chaque fois, à nos croisement na milimo mabe, les démons fléchissaient. Ba disciple, Bible zoloba, pendant que babana au servir, bilembo ya bonza, ma manifestation ya puissance ezalaki. Ombre ya pierre banda robiki sabato. Milimo mabe soka emoni yeso banda ofukama. Marie de Magdalena ki ndumba na ye, hein? Tanga yaka liboso ya Jésus. Akokate, nini elelisa ye? Nini bimisema ya misu, nini salaka bongwana. Ya bo santu na bonzambo yeso banda ko dégager. Puissance transformateur. Et comment Zaché so koti na ndako na ye. Bateya ete bonzamba yesu muto salaki abongola motema. Ba pasteur bongola mitema po bandimi ba changer. Les amis, na rochité na roloba boy. Na auto sa vidéo mo par rapport à passer au lui ça a permis si to pas suspendre ba chanter. Et na ozongi na mamna loba ite je crois boyoki to pour le so landa qui ont landa vidéo ali boso. Bazo se méconnu to bazo tambola mama mte bazo se comporter bien te. J'ai parlé de la puissance transformatrice, voilà, transformatrice et transformateur. Molimo oye bongo la molimo na nzambe car il est écrit c'est ni par la puissance ni par la force mais par mon esprit. Na lobaki nini esalaki que Marie de Magdala a rokwe na makolo Yesu a versé ma misu a confessé katiki ki ndumba palanda Yesu. Ezabo santo Yesu bandai ko dégager.
nini banda ko sala ke à chaque fois, il y a un croisement de minimum avec les démons fléchissés. Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils et de Dieu, Jésus, fils de Dieu? Et ça, puissance, il y a bon zambe ou abanda ko dégager. Et bah disciple, même, vous savez quoi? Ils ont l'eau batobele ba ebarate. Ouais bon la rabatu. Ils ont la maté yate. Eza molimo na nzambe oyo eza agissant na église songolo topé oyo mosala nzambe azo dégager bo constater lelo oyo église comme faible et ridicule nini ba oloba te na kombo ya ba église mabe nini ezoleka te to pezo sala matin na ba église pourquoi molimo ebongo la bato eza te botala ba forme te. Il y a des sévérités là. Moi, au bon moment, ils ont sous-souté. Surtout par rapport à temps où tu veux vivre. Tout le barapon au fond là-bas, tu misou. Vous êtes libre. Il y a tout comme Rondima. Ok? Maintenant, on a ça, moussala nanga. Tala, ma commis est zolobe. Et c'est moi na likolo. Non pas tango avec la monnaie. Non pas tango surayoki. Non pas tango bembe sekui. Parce que si vous avez un miracle, humainement parlant, naturellement, il faut battre ces non c'est quoi? Mais Bible zoloba et c'est une fête. Non, on a le c'est une fête. On parle bazolobe la fête. Fête est en lola. Non pas pour miracle moko et salemi passer à tambour le golama et topé. Ba spectacle tozo mona awa mais tant mo pagano moko a bon le motema. Parce que le salaire du péché c'est la mort. Sans reconversion, to repentance, to soura l'ifelo. Et net il pour nzambe za bato ba bika. Yango se nzambe za la tant muta bongo le motema. Ce qui veut dire les vrais miracles, eza conversion, transformation na vie ya mutu. Azaki moyibi atiki moyibi. Azali na masumu atiki masumu. Azali na milango atiki milango. Nzambe je prie réveille zonga. Na mboka na Congo. Tant évangéliste banola muka 5 heures au bonde la zoyemba balabala mobima bazana katanda ku bazoka mateya oka mutu dale vidie mo fukami au sambe la zolele la nzambe nana beti yo mutu te oka ata à l'époque tant ba mente bazoyemba na ba frère Patrice à l'époque na kombo ya pamba instrument ezate ba beti yo te dale vide ozolela pona nini muteme simbami mulimo na nzamba simbi mutu mais lelo bandiko na ngai oka penda mosteya azoteya moyemba zoyemba bafungule penda mbuma misu biembe ba otalo ba o fixer yo ba de Magdala boa kama devant Yesu amimona salité masumu eleki mais omona penda mutu bikobwe bela fixer au regard au contraire bandiko to suko lula yo amisuko suko fune sulisu kati na yo eloko sate parce que Yesu azali na bonzambe Marie Magdala malgré ki ndumba na ye malgré molimo na séduction akokate akoka résister na nguya wana te aya mibuaka yo chantre ya bogos yo pasteur ya swag déjà botelo elatela ba prophète mikolo pantalon adongi na mocassin aote ya swa fiba mbebo skoyo ndeko mwasi wana mutu abavi ya bachacho avandi liboso na jeep ya 2 cm veut dire tout mubangula afungoli makolo bien na place ayo kama te azo imaginer pasteur alati kanga dadi biloko nzoto dessiner azo imaginer pasteur et azo fine misu mais yo te ya te normalement nguya il faut bimana munoko na yo e bamba mwana mwasi wana na mabele et changer et transformer mais comment banisu ko fino misu vous na vous veut dire bino na bino ne ba kosa bato lelo na ba église chers pasteurs chers prophètes évangélistes et autres repentez-vous comme ça bana na nzambe to pe bato bazwa ko luka nzambe na ba église na bino pe babongola mitema nguya ya nzambe ezakati na yo muto ko influencer pe ko simba na lobaki awa Saül azala prophète te mais tant akutana na ba prophète atmosphère et affectaye azala transforma changer comme prophète l'atmosphère environnement et affectera mutu
ya on bomoni bato belé lelo aye église azaki moi bien na moi ba problème mais et baby sou makasi koleka pona atmosphère za polié ba l'église mingi yo tozomona ka forme église na kati polié tombeau blanchi repentez-vous nzamba obenga bino na repentance bomoni ane auto si là-haut niveau nzamba exposé année prochaine Dieu va continuer à exposer non seulement exposer mais ils a pas année à frappe oui et bien là aussi combé hein a boka ngama na okomela bino tant ma blanche akufa na pesa un message qui après liwa oui Dieu va exposer des faux à niveau mo bondima te pourtant mambo ezoleka bondima nzamba va exposer sous makasi mais ezana elanda mana frappe bile ba aussi combé bile ba okufa ezana mokile ezala pa na bato na nzambe soit disant bilo obomba masusu te nzamba na posa bato bongola mitema basala nzambe bongola mitema po bana nzambe pe bongola mitema ah oui c'est ça que Dieu nous aide hein? Nzambe vraiment sunga biso pasteur walesa muto ba scandale ya kosakana te nana kitsa pasteur kitingitingi na cher pour la te bien te bilo nzoto dessiner pasteur walesa nana kola muto na cher arundi abete makofi abete mitu au nom ya au Saint-Esprit pasteur walesa mama mususa mama kolobate hein que Dieu nous aide déjà passé ce que blob ta tolo bango on a bat bazo finga bo sosolako bo discerner que Dieu nous aide et puis ça sonne et puis ça maro et puis ça passe na habite na otolanda de Congo moi na papi kakol a signé corps de Christ pardon signé la passer na pardon un beau garçon il chante tellement bien et quel gâchis et nzambe Nkolo et kangola banana yo pardon nasuki awa partagez massivement merci vous quand j'ai parlé avec vous, j'ai vu qu'il n'y a pas que quelqu'un qui prend de l'alcool, il fait tout. Raison pour laquelle je vous ai appelé devant les gens pour vous dire on vous aime beaucoup, que ça soit moi, que ça soit maman Angèle. Voilà pourquoi je t'ai donné $10,000 dernièrement. Mais ce n'est pas vous que vous puissiez chanter comme Wenge. Que vous chantez des chansons remplies de l'Esprit de Dieu. À partir d'aujourd'hui, voilà pourquoi à dater d'aujourd'hui, je vous suspends. Et votre suspension, ça sera jusqu'à ce que vous allez changer. Vous allez prier, vous allez craindre Dieu, vous allez partir sur des montagnes. Je vous ai suspendu. Si vous voyez que vous pouvez rester parce que mon souci est que vous puissiez entrer, que vous soyez utile, que vous puissiez travailler. Si vous voyez que ça ne marche pas, il y a des églises où on prend de l'alcool, où les pasteurs font l'impudicité. La porte est ouverte. Mais ici, c'est un lieu de sanctification. Même si les gens n'ont pas de belles voix, mais quand même qu'ils aient le Saint-Esprit. Raison pour laquelle je vous ai appelé. J'ai refusé de raconter beaucoup d'histoires. Donc, Église ya Waleso. Bana. Bozomela
basanga bozosala pe kindumba twakabunju walesi antuka nalingi bino makasi boyebi nalingi yo yebi osana bitumba famille tala ndenge oza présente ofandi wana bazoye muke osali bantu muke osozongi muke priere oke koyemba quelque part tala ndenge babetaki yo munduki na litoi soki okufaka balinga baloba nini bapesi mbongo omoni baleye yango nde nafandisi bino na se bosambela bobanga nzambe soki bomoni ke eza bien mpo nga na kofandisa bino bakotelebisa bino kaka soki saint esprit alobi bachange soki bosambela saint esprit aye koyebisanga kebochange sino te bokosala 3 ans 4 ans soki bomoni ke ezosimba te beglise ezabana na nga soki bozangi eloko bosenga nga boza besoin atala boza na pasi yebisa nga boza na problème na bondeli mpo na yo me koyemba kofanda ata wana te bofandaka kuna epui bino botikali bango batikali soki oyebi kaka ke osi bakoti yo na je wana tia mosapi likolo Le théâtre de chez nous, hein, nous bambini, parce que quand on passe à la base, c'est le moment que. nayebi ke bango baza na biloko wana te nazosenga sikoyo na yo moto oza na eglize mbula ezosila tala kaka ndenge babundisi mama oyo ayaki na Équateur. Regardez la maman qui était venue de l'Équateur. aza wapi Elle est où? mama oyo mwana na ye ya 16 ans akufi na mai La maman dont sa fille de 16 ans est morte. mwana azaki age nini mama yao ezoguérir Des chants qui transforment. bozala bamusicien chrétien Que vous soyez des musiciens chrétiens bo baza na Saint-Esprit qui ont l'esprit de Dieu. malgré natie bino na se Malgré que je vous ai suspendu, me bozala protégé que vous soyez na protégés makila Jésus par le sang de Jésus. nzambe apambola bino Que Dieu vous bénisse. au nom de Jésus Au nom de Jésus. amen Amen. okende kofanda donc oyemba na bino esilika lelo okosimba mikro lisusu te okotelema lisusu wana te okomika na katikati ya bato Bakosema makambo, tina ndenge bokochange faut passer la cosa savez. Eh, bolobi nini azolela te maya kolibisa bango eza te awa eza esika masano te oyo nakingomba na masanga awa esika walesa azoteya mundisanga nalingaki nabenga na bango libanda faut passer en nalibisi bango bénin. bafanda wangu naza na kanda naza na kanda awa eza centre de réveil spirituel eza blake te eglize ya kindumba na masanga eza kuna bakende soki balingi bafanda awa bachange soki bachange bakozongela ekopesa leso na bamosusu bafandi wana na bino mpe nga soki nayoki motu oyo azofanda pembeni oyo azosala mosala nayoki ye na solo libanda ngai moko tala ndenge na mitiki naza nanu mwana moke na bandiki bule na bandisa notification tala ata libele ya mwasi na simba te kaka mwasi nanga nde nayebaka awa eza eglize ya sanctification Bravo. Jean Bosco asali Tata. Tata. kotoleye makambo ya betise Olivia, mwana oyo alingi nzambe makasi omoni ndenge azolela ce monsieur me fait Olivia. apesi mofrande na ye Passer va laisser venir. elepa nzambe nzambe aye kotoshenga okozongela Allez, à moi la pesa boutique. moninga mbote Salut toi aussi. yebisa ata yo mpe Et même toi aussi. ata yo
Même toi aussi. Comment ashuka la moto? Comment ashuka la moto? Mon fils Vangel avait suspendu. Beta maboko pono frère. Confortément pour les Yo maman yeli. Zambe na boya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bajelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. Zambe na boya, olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bajelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.